bayoki nante bayoki me babi okomi na niveau ezalaki te na niveau ya ba prince d'Angola, na niveau ya ba brigade sar batindenge babwakaki na niveau ya ba Clinton okomi na niveau wana te obwaki me okomi na ba niveau wana te bongo mona batiraillement oyo ezosalama na internet j'espère oyebi tomoni ya lobebe azotouche Weranson alobi ke Weranson nde moto atindaka odilema nzaka afinga ye yango yepa kofinga mpe kaka to mpe akoloba kaka na Weranson ya lobebe aza fuli ana problème amutu wana enena ote yaya te asakana kutu ta wana po biso tozalaka te azwa kutu bachance to tozalaka boye mbela bima ya lobebe mbela bima ya bebe mpona ndenge wana azoloba na comprendre te ke aza na mayele mpena ke ya baanimateur parce que were aza moninga na ye te alinga abima ya bebe nazwa biso bese c'est lobeso place azali vie na ndenge afio te lobeso weto ao mais wana pete te vie parce que ndenge mambo ezoya accéléré eki lelo baza te aza te ya lobebe amtu afuli alobaka na ye tro aza mutu moko alobaka ayebi koloba me ayeba kobwaka te donc na nde tobetaka bo toyebi baanimateur oyo baconvaincre biso toneti lobeso akoconvaincre ngai te aza mpe eloko aconvaincre ngai te aconvaincre ngai te voix wana lobeso azalaka nango eza baanimateur te eloko ebongisaka voix lobeso eza instrumental ya wenge nayebiso biso lobeso abetaka ata na orchestre moko soki keleke songolo pakala olingo oyokaki aza animateur te bacomprendre lobeso aza animateur na wenge. Bercy c'est bon mon travail. Bercy a travaillé bien par rapport à l'obeso. On préfère Bercy par rapport à l'obeso. Au cas na sens wana funa ke no bongo. Est-ce que bois qu'il y a Bercy na l'obeso ko tiango ndenge moko? Malgré le niance na yekenda sonde ni mais l'obeso akoma pembe na eta. Ekena neti nde neto deni gango kena ndeni. Ba orchestre ni animateur na banga zo bangisa yo na musika oyo bike o vie na nga doyen. Te na ba animateur o baza musika oyo ko bangisa nga zalaka te puisque biso to yebi animateur oyo bangisa oyo asala biso tous à la simana eza bili. À part ça nga na mona animateur mususu te. Susu azate. Oui, bless créateur. Wana na bi wana ba wana na bi bango te. Biso to landa caché ya babili. Siko na koyeba animateur mususu ndeni. Bon c'est le scrum landa caché na été. C'est Léo. C'est le scrum. C'est Léo. Na bi mtu abwaka photo yeba mtu ya bwaka. Oh c'est Léo pas bwaka. Te c'est Léo azaka aide bill. C'est Léo azaka aide te. Na bi na c'est normal faut comprendre c'est Léo azaka aide. A touché genene, a touché genene. Ekota. Yo. Makambo salinga lelo tout se paye ici bas. Tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ezolo belela toujours bien fait, toujours exploit ya Weranson roi de la forêt. Alex Ntima kobosa na te Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. De la forêt. Donc voilà quoi. Moi, Alex Ntima, en tout cas, vous allez même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu vous avez besoin, vous avez calmement posé. Donc, il y a un problème. Mais vous avez la Moro Tezoya, ma maman a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Donc, on a capolo, c'est des fois. Voilà, merci beaucoup, Tima qui est bon résident. First class.
C'est pas Alex, c'est délicieux. Merci beaucoup na baboni sur Tombé du Ciel TV na Katia Banda kuna bino Tombé du Ciel TV ngai wa bino Laetitia Dembo l'agente de la presse congolaise et c'est un mingi koza liboso na bino na lobaka ka baboni à Tombé du Ciel TV. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité na linga bino mingi ya on a toujours ko servir bino na ba sourire aux lèvres. Merci pour na commentaires, merci pour na j'aime, merci pour na appel pour l'accent que toza na Katia Tombé du Ciel TV. Montréal Peter Mbedi a fondé la plateau na banda ko déjà ba mona question toza na nani toza na Wasabo animateur du moment ya Wenge Musique à Maison Mère. Un grand merci na Akwea depuis les États-Unis le coach. Merci beaucoup na Dodo Maziza et Maman Valentine Maziza depuis Bilbao, sponsor officiel très fort. Merci beaucoup na Sam Kunku le nécessaire, nous étions à Malili motema ya mama et mes Kunku depuis quelque part. Na lingi bino mingi ya on est toujours wana pona kolobela to lobela Wasabo to monika ka ba challenge ndenge zo sala na kati ya TikTok en tout cas et pelisi déjà makambu pesi déjà makambu animation na Wenge Musique ekufa mais Wasabo yokola musa est-ce que zaki ya solo ndi bazaki koloba Wasabo bonjour bonjour. Bonjour Kitoko. Et ce qui est bien. Et qui est bien. Et qui est Kitoko. Vraiment, tout le monde déjà ba challenge. Il y a créé un bicho à Sika. Il y a créé un bicho à Sika. Tout le monde est les rois de la forêt. Ouais, ça va se boire tous ces pays ici bas. Tous ces pays ici bas, ils ont bêta déjà. Nakati ya ba plateforme et surtout na ba TikTok. Tout le monde ba ça ba challenge. Tous ces pays ici bas ça crée na yo. Ouais, tous ces pays ici bas ngande na zawana. Donc déjà par rapport à ma bête trop ba tu ba saler la batou. Yango to na ozona ki yango na komisa ngo na tous ces pays ici bas. Donc bato balekisi mabe na côté ya bato. Il ngala qu'il faut tous à la pédance mo webi ma tous ces pays ici bas donc ce qui na ki ba toucher kenene donc ça ba système moni ya Noël ndiama ba touchara été. Biso to zabana ya papa oyo papa azobota na mikolo yo donc ba kan fait na biso ba sala pe ba kenda mais na mito so de to na parler. Donc faut pas comprendre que papa alimbité azana kati ya kobota bana kanda doncelaxike azaka na kati ya osala minene. Papa zaka na kati ya kobota bana tozomona déjà makambo tous ces pays ici bas eza générique oyo eza na kati ya morote mais tout le monde déjà ndenge bazo sepela tout le monde déjà batende bazo sala ba challenge tous ces pays ici bas eza na morote té. Tout ce pays bas eza goût ya morote. Eza avant eza goût ya morote pona relaxa batuke précision ezali. Précision ezali na kati ya morote donc tous ces pays ici bas ezali morote eza avant goût ya morote ezo relaxa batu déjà que avant goût ezali bon moni nde bat basali ba challenge tant bat ba olobaka bat bazolo baka mingi ke Wenge Musique à Maison Mère ekweya yo moni ngonde ni oye obeti pe tous ces pays ici bas bat basali ba challenge donc est-ce que vous dites que Maison Mère ekweya te Maison Mère eza ilo Maison Mère ko ya gata Maison Mère eza ilo mo boye eza ekotikalaka ti libela obota mwana koli akuti Maison Mère okoli pe kufi oboti bana bakoko batikala Maison Mère ozalaka Maison Mère donc Maison Mère eza ilo mo boye donc ebikisaka batu quoi wana eza lokola na lobaka trop na kobongisa place wana bien na chiluba eza kanyoka konsuka kusuma il faut que tu aies le chamo chamitabo. Oh. Chamo chamitabo toujours c'est Maison Mère. Hein? Te oya yogi déjà comprendre que na lobagi. So yo gagate. Est-ce que tout est bien? Et loba c'est payé au din manzaka moi sinzambe. C'est pas automatique connexion. Donc c'est normal na kinayo. Les abongo donc faut tout là que ça va pression au boire. Ba yo kinante. Ba yo ki me babi komi na niveau ezala kité. Na niveau ya ba prince d'Angola, niveau ya ba brigade sar batindenge ba boaka ki na niveau ya ba Clinton komi na niveau wana te. Boaki me komi na ba niveau wana te. Bon. Toko boaka parce que ko boaka sili nanu te. Oyebi ke tozana kati ya ko boaka. Wenge sila kate. Ozoka ba tous ces pays ba boyoka ba Wasabo boyoka mais biso tozana kati ya ko ya. To na bige ngana na kanda par semaine donc il faut on a ça écrit. Ngana ça bongo. To ngana mtu moya par jour.
na semaine na boire 10 cris. Vous comprenez? Na semaine na boire 10 cris. Ya fantique ta pongande na zabona na ba cri nanga. Biso to refaka crité, cré ça boulot na biso en tant que nzambe pa biso apesi biso chance to komi pembeni ya kolo makambo. Yango to ko pesa tinati. Ba ko yoka. To ko boaka pe na ya jeté. To ko boaka. Tout ce pays ici bas au sombi en web. Ah, tout ce pays ici bas na sombi en tout temps. Wana za mutamo ta. Wana ba précision na ngamoko. Wana ba précision na ngamoko na longola ba mai na wana pena ba précision na nga. Wana ba précision na nga. Tout ce pays ici bas. Ya wera, atouché nene, atouché nene. Ekota. Yo. Makambo salinga lelo, tout se paye ici bas. Vous comprendre? Vous appelez Batumsuba, vous en avez nyongo na yo. Azakate, maman na obenga yo, bona boy. Vous comprendre? Yango mona sali cri wana. Tout se paye ici bas. Inspiration eka pona makambo elekaka na mukili yango efuta. Batumsuba kosaka batu. Ozwa ba nyongo bato futaka te, ozwa batu na musala, ofutaka bango te. Tout se paye ici bas. Déjà l'animation de moye aux hommes n'appelle animateur bazali d'abord orchestre belé animateur bazali animateur ni a bangi ça comme na musique longo la maison mère aux ala bango ba mastano ba jamaï ba bless créateur bazali animateur ya ba orchestre ni animateur na bango zo bangi ça na musique o biki o vie na nga doyen te na ba animateur baza musique oya ko bangi sanga za la rater presque soto yebi animateur oya bangi ça oya sala biso tous à la simana eza bili à part sanga na mon animateur msusuta Soso azate. Oui, bless créateur. Ah, wana na bi wana ba wana na bi bangote. Biso to landa caché ya babil. Siko na koyeba animateur msundeni. Bon, c'est le scrum landa caché na été. C'est Léo. C'est le scrum. C'est Léo. Ah, na bi mtu abwaka. Photo yeba ka mtu ya bwaka. Oh, c'est Léo pas bwaka. C'est Léo azaka aide bill. C'est Léo azaka aide. Te. Na obi na c'est normal, faut comprendre. C'est Léo azaka aide. Azaka aide mo po ya bando ya so yogata micro na bando yoka na troté ya ba concept super ya ba micro bando yoka na troté voye so ko bimate azaki na bobangi na bill azaki na bobangi na bill ye pa ningisaki oyebi wana vi animateur mnene ya leka na wenge musique maison to lo ba par rapport ya ba animation bon moni teke batum super ba ya ko kosa ba critro donc biso toza bon eloko nga na lobaka trop peke na lobaka trop na ndena lobaka bona biki na kanda ba cri nanga za kanda ba cri na oyebi saka biso na émission lekeke yo ondimaka ba animateur ba leka na kati ya wenge musique maison mais bon nene lobaka c'est le hasard que Ed Bill te oko sala peta msusu omoni nde toza bana nga na mwana na otio botama na zwa information na zwa formation accélérée et pas papa donc soko za vrai na père na ngai na ozana vrai soko za prena perte biso kutunde to bimisa ba kanda mabe po ngande na sana père na parler tout d'état ba makambutu esale manga na omona yango za yango bongo yango kena ngo il faut kenda ba bongo ko so za bien na père to kena yo bien bongo mona batiraillement o ezo sala man internet j'espère oyebi to moni ya lo bébé azo toucher we ranson na lobi ke we ranson nde mutatinda ko dile manzaka finga yango yepa ko finga pe kaka to pa ko loba kaka na we ranson ya lo bébé aza folie ana problème à mutu wana bisayo wana enena ote ya te asakana kututa wana po biso tozaka te azwa kutu ba chance to zaka bombela bima ya lo bébé mbela bima ya bebe ona ndenge wana zoloba na comprendre te que azana maile pena ki ya ba animateur parce que we raza muninga na eta maison mère ndeza wana sobino bozaki mabima ya bebe alinga bima ya bebe nazo so bixe c'est le beso place azali vie na ndenga fiote le beso weto ao mais wana PTT vie parce que ndenge mambezo ya accélérer kilelo bazati azate ya lo beba mtu afua amtu afulia lo bagana etro amtu moko alobaka yibi koloba mais eba roboati donc nande to beta ka boto yebi to yebi ba animateur ba convaincre biso to neti lo beso ma ko convaincre ngati azapelo ka convaincre ngati lo besa convaincre a convaincre ngati voix wana lo beso azaka nango eza ba animateur te eloko ebongisaka voix lo beso eza instrumental ya wenge na yebiso biso lo beso beta kata na orchestre moko soki keleke songolo pakala ulingo yoga ke aza animateur te ba comprendre lo beso kaza animateur na wenge
instrumental ya wenge nde comme ça et comme ça y animateur. Instrumental ya wenge nde comme ça ya lo bébé animateur. Azaki pena animateur te pas voir wana eza ba animateur te. Ba niance wana pesa wana eza ba animateur te. Ba benga ye tigre pas ouais on sonne. Lo beso tigre lelo lo wi keza ba instrument ya wenge musique nde bimise lelo ya lo. So bongo voix eza la ratin. Bongo tigre ba benga ke pourquoi? Pour instrumental ya wenge. Ouais, na so vérité. Au moins instrumental ya wenge. Nde sala rapport pour yoka goût animateur. Il faut ba bête la ko pas ba immeuble ou yoka ba mokonziko ou yoka chef d'état-major papi kakol ozoka. Instrumental wana sala nde ba animateur. Tala eza ba animateur msupe yepe souffle ezate mais wenge instrumental wana kaka epeso makambo. Neti lo beso c'est instrumental mtu bonksier. Aroboaka pe bo simple te bato ba yokete lo beso abwaki. Regardez ça bati les lois senga we ranson azo senga ba droit d'auteur na ye ba musique ye ba cri na ya bwaka yepe animateur amne na wenge musique. Te omoni na wenge bato tu wana vi na bango vi ya bango tozo tangela ngai za nde na wenge. Koso komi déjà derrière ya wenge o koma dépasser. Bazande dépasser. Bazande dépasser. Aza dépasser neti birka di fe na ngai ve weto ao. Mais Azad dépassé. Dépassé. A dépassé. Par rapport à Nini Moutana, Mikili, ça m'a est dépassé. Bah Mikili wana na comprendre atteint. Mikili wana zolo bawana. Est-ce que tout est bien? Bon en tout cas, tout est makamuna biso donc na pesio o ça c'est normal. Parce que au moni so to abana to tio botama to na papa. Au moni so nde to na papa na minute. Donc ce qui yo zoke na ndenga mabe deva père na ngai na osepelate. Na osepelate. Faut y avoir na suka nde bazaka jaloux trop na père na bango. Ponde na zabo na père na ngai na za na yetu d'état butu moyi mambo ile ganga na mona meyo tele magabo iba brigade mbele to yebieta. Na brigade pembe to yebiete. Par rapport à wengete na bi na ibia kapo na wenge. Mais sala ni sala ki ayeba na musala na ye. Musala na été wenge mtu sala ga ayeba na. Maison mère instrumental ya wenge sala e ayeba na. Azaka côté moko boye ba côté moko azalaka kuna isimbata abeta ba disque ba côté moko isimbata mana yebi nga yebi na bango nga yebi na bango tenga ne ba ka maison mère mais na sens wana bango ba ye azalaki penate yaki ndazwi makam na wenge nde demisie boye bibilkat. C'est le pas le baka boye babanda na wenge bakoma otrembale po bazanga patience ozo kende boye tango yo pe makambo ko mo bazangi patience ko lo baboete te biso to lo baboete po biso to yebi o ba osala biso ngana yebi o na osala na o ba salanga o na zanga ka ndenge na ozwango jamais na ko ken lo ba mabe nana makambo na zanga ka na vina ngai na mambo ya muziko na yebaki te mais lelo na za pembeni ya le roi de la forêt. Naozo makambo ebele naozo idéologie naozo ba makambo ebele donc nde naza boye na yebite na fait que animateur obimisa ba crier na obimisa biloko ki Congo ki tetela ki lubakati français anglais ki chinois donc boyo ka ngonde na munoko aventure pété uzapeka yo moko te uzana ba ninga wa ouais tozalina baninga ba travailler bien tozana baninga na ngai. Donc ndenge baninga na o baza awa baza ba bon travailleur to travailler bien to ke bien soki jamais tindiki koto yo ngape na tindiki koto yo ozoka eke bien poso jamais tindiki koto nga na tindiki koto eke bien donc ana mona ke animateur travailler na wenga za makasi to za bon mais to moni bon po balo ba boko ko créer te bino ba jama ba gol ba boko ko créer te to moni moi tout c'est pas ici ba et là qui c'est que te ba création ezali o moni so nazo boka e kota jama ya kandeli kolo kotele ongo ya o comprendre eza ba dio wana ba ko yokango ba ko sentir pena ba dio ya bien donc to ko boka la bango ndenge bango balinga na wenge na bango parce que ba fana wenge balinga aventure te ba fana wenge balinga désordre te eza orchestre moko o etonda ba patron ya danger neti wengete neti ba dodo maziza neti ba full boss papi kalubi vous comprendre neti ba Eder Mbemba talaka batuana donc na biso ke wenge ba fana wenge balinga ba fanatique te tona ba fanatique ya cher
tant que ba fanatique à cher tout le monde que le roi de la phrase am topé munene artiste munene mboka to ki chroniqueur moko ya mboka pe comme on ken pana kolobake fait Weranson a pesa mbongo pas détruire carrière héritier watana be $100 pas le barama bes que Weranson dozo moni na makamba nani apesi nani Weranson a pesa ye $70 a pesa ken piana kwa lobelaka mabe ya héritier watanabe Weranson a pesa rapé batu mbongo atinda ba odile manzaka ba finga rapana wera quel mpiana pe aza toke hein quel mpiana pe akozala mtu atoke parce que les rois de la forêt asolaka tana bakenyi mpanyango te so kenyi mpiana so mpiana so na toke hein foza normal na mamsuso kenyi mpiana na oka babilo mo balobaka ba aza toke hein oyebike bakenyi mpana na kutu babima na kombo wera oyebi na ebite bato mosusu bamona wera wana so ndeni me biso tolela po tokoma place wera za toka kanda mabe po mwana sala na vie nanga mpona koma pembeni ya le roi de la forêt mais soki na lobi mabe pe kansonda balube zwanga na biso vérité ndongo monela Weranson na sala makambo wana te na biso wana za wana mtu wana za maza niveau na bango ti c'est le roi de la forêt oyo asali histoire ya musique ya Congo ezala pona wera te mbele oyoka ba star te mbele ba star to yoka wana neti ba vina ngamsu ba mbele oyoka bango te biki ntona loba Weranson mtaloka ye te yana oti yena te bon c'est Monseigneur Danko na yebi aza animateur oyo asala ke wenge oyo asala trop asala pe musale belé Monseigneur Danko place azali fait ouais toi ou c'est Monseigneur asala trop mais baluga était biso moko to ya kologa fi awa quand ndenga na ye pe ayaka ezate ke baluga ye mais c'est bon vie asala bien avant ce biso alaksa biso ba idéologie ne to kota ka botobi makabo e poso ki bila zalate alizala na wenge mbele ba animateur ba brigade lingo ye ba bangote mbele ba lobeso lingo yo ka bangote na iso vérité na mtasaki na makasi na ye mtu ya lo bebe zaki soka simbi ndeko simba bako sote ya lo bebe Merci mona soka simbi ndeko simba merci mona OK sukuna na mona moko linga koyi baneti ye na yiba neti ye oyi baneti be ngana polyvalent na voix ngana ko yiba voix mtu te siko nga ye bwaka linanga bango bako bwaka ngote mais ngana ko bwaka ye bwaka lina bango on sepela na merci na te na usepena ndini na usepena eta na usepena bakri ya bwaka eza bakri ya wenge eza bakri na biso bakri nyonso yoki ngana bwaka eza wenge eza bakri na eta ngana ye na musa samwa sabo eza ya ngaite eza ya wenge parce que idée wana na zuya ngona wenge ezala ngande nini mais brigade ayaki pe na bakri na bwaki nda yolo baboye lelo osenga ba droit na ye kri ya wapi bakri no abwaka ki na wenge muzika lelo ka bakri ya wenge so bike wenge pesa ka biso ba biloko ebele mais ba défenseur na biso pesa ka biso ba biloko ebele ba rolo bakata balandisaka te ke o balandisaka te kaka ke o po to ba pesa ki ba cri o bona bota ba défenseur na biso na basala ka ba cri talaka bato avande la défense wana basala ka ba biloko mo pe monika kumbango to kumbi pe ngo tokena tondo baki tout ce space baboye ya wenge komba moyo marqué mais na bwaki yango eza eja mno nanga meza ya wenge c'est normal non eza ya wenge eza ya wenge ya koloba ke bakri na ye bakri te biso to ya kozwa ide nde awa oya na ide mukeso komia opina ide panzani omoni wera soka simbio awa asimbio na lopeka asimbio boyo oyoka ko sentir que makamoko boyo zoyela yo vous comprendre wana pena le roi de la forêt donc ba Bercy ba kokobwaka oti mais yo kokobwaka ba bwaka bango na ndeni na ebisoki na ndeni ba kokobwaka ngai akokoka kobwaka ngai te menga na kobwaka ye par rapport à nini eza par rapport ya voix ndenge ba utiliser ngo koyeba ko interpréter moto eza na eza fantique te yo lela Bercy te ay bobwaka olela c'est animateur asa bon animateur mais ndenga kendaka na ba nuance ngana sepelaka te faut ko yoka ka babili ndenge babwaka vous comprendre c'est normal ndenge ezalaka oyoka babili nde babwaka ka mais ba Bercy te faut yoka nuance wana bama mwenu balondaga bena kwenda nabu bagandisha chula kumatamba chela mani
Kokolongola il y a plus qu'une tonne qui n'a bien mais berceau kokolongola ngo tende ngozolo. Te biloko tu ya wenge o ya boaka na longola ngo bien. Olongola neti. Kitoko ezalaka. Neti ni to ye. Ale mama leki mama. On va comprendre. Toke nango bien mais o ya ngaya ko sala ngo ta. Ogande na kena ye. Yo bi que instrumental ya wenge musique am tout et ça la bamba e banalelo. Olobi bongo. Mais sikoyo yo pe instrumental ezate longola ba cri na bango neti ya brigade to yo ka ke instrumental pe mtezo ça c'est que instrumental et ça là o prouver biso le contraire bois ki la biso ya brigade ça instrumental to yeba bon ya brigade dizali mama yelanga kantine na toga kama ya kosokola bakukanga pompien bato de jidezo bazala kikuna bakotiawa bakokomawa bakukanga maye mayelele eye wana c'est sarba wana brigade yalo beso yalo bebe tigre wana tigre bangi tigre na banga tigre melayo oyebi nga sikoyo te nga kansonda ndimvo akozwa kansonda mais yalo bebe pete merci à moi là pete zate pete zate merci c'est bon mon travail merci à travailler bien par rapport à l'obeso. Ah, vous préférez Bercy par rapport à l'Obeso? Au cas, na sens on a funa que no bongo. Est-ce que bois qu'il y a Bercy na l'Obeso ko chango ndenge moko? Oh. Hein? Malgré le niance na yeke ndaka sonde ni mais l'Obeso comme pembe na eta. Et que na net neto de ni gamo que na ndeni. Est-ce que toi est bien? Toi est bien te let malgré niance n'est pas moi. Ils la botikande ko la trop. Pour biso to la raté, so to pesa kande hein? Il y a un moment où tu es comme animateur, hein? Je dois maîtriser ya Monseigneur Dankoué. Hein? Bon, c'est le scram. Papa m'a pas ça. L'homme de Kombe. Ah. Bon, bah c'est le baza ba venanga. Et ça ba tikisimo bo pe ya na ndenge mo bo mais na cadre de travail. Azaka na ipe aide animateur ya Bill. Azaka na ipe aide na sens wana. Faut comprendre l'endroit tout kenda nandule. L'histoire est bien bongoté. Pas changer l'histoire. Et au commissaire aussi. Bando boaka to bando yokas. Wana to sabana mike to yoka. To bando yoka ke via bando kima micro trop. Ah. Alex Tima. Ouais ça va via bando kima micro trop. Ah non kima micro par rapport trop. Pe bando kima ka micro trop na selo ya ndenge wana. Faut comprendre pe que na sens on a minute akoka ko travailler ta. Bango babakisima loba trop malobe leki koloba trop mais faut ko boaga vie mikolo eza ko boaga nde est-ce que bazana pete te yawera pesa ka pete kwete akabaka nde pete mena Kongo bayebi olinga ko boya mabe neti ya lobebe neti Bercy mwana wasabo on appelle niveau Bercy mwana libanga longola Bercy kosa ya lobebe kuna na kosa ya lobebe kuna wapi bon moni bango tutu kotangela bango te parce que ngai na minute na ye ko sala boulot nanga bango basalaki pe o basalaki me bakoki yango te bakoki te bakoka babinisa Kinshasa parce que akende point ni 12 elekaki te eza 12 te soko zaka na boulot bien 12 ozalata 12 ezalaka na boulot bien 12 soki oza na boulot bien ga 12 oya te boulot pena eza opesa makambo epa big boss lelo de la forêt 12 ekozala jamais yeno ozwa yango te yango oloba boye te biso nyonso toya kobonga na wenge moto aya danger na wenge aza te so moto ayebi so bongo akosi yo so toyaka biso nyonso toya kobonga na wenge awa oye na chapeau te oye ozwi chapeau na wenge ekendaka bongo Kindaka bongo bakosa ote ke ouais les rois des fois luka muto mobo aluka te luka sauf Bill Clinton à part wana batnyo so bayana bango mais est-ce que vous êtes témoin que yem to luka ye batnyo so balo bango te wana c'est mon vieux a sali belé mais baluka été yi aye ko luka bulo ka ndenga pina ye ko luka bulo oboya ombo les rois de la forêt ke luka muto les rois mo diga na okamwango makasi nani aluka yete tina kati ya tito oloba na yo pe baya baluka kaye kaka baluka ye kaka yo animateur principal ya moro teza yo ya solo to ça wana
Ouais, Zangako, Bana PTT. Bana PTT, on aime aussi. Bazana PTT. On est capitaine. Même Ingaï Naza, Moutopé Saka PT, c'est le roi de la forêt. On est cap ya Mikolo. Cap ya Banimateur. Capo, Sanksi Kombo Nana Banane. Nana Kansonda Wasabo. Capitaine équipe et Banimateur. Tu es capitaine, tu es capitaine, tu es travailleur comme travailleur, nous sommes capitaine, nous sommes personne de boulot, nous sommes des msala. Nous capitaine, côté on a dit, nous sommes des pona boulot, au tieto tieto, beti to koti. Sozoka, mon awe to bagulegel, mon ami anda yugulegel. Vous comprendre? Il y a des basilos à Yebi. Pierrot Sumbu poto na poto à Yebi. Merci beaucoup. Donc comme il a déjà pratiquement à la fin, tout ça en pleine répétition, on va savoir possible sur quelques minutes. Poto aussi dit ça, bayo quand tout ça qui n'a pas sabo et surtout, donc il y a encore tous ces pays ici bas et puis au pays bas dédicace dans tout capable. Ouais. Tous ces pays ici bas. Alors tous ces pays ici bas, toké nango to bandi na bango na chuchuku. Vous comprendre? Chuchuku. Chuchu. Ah, chuchuku. Tobine kakurama chuchuku. Wera, chuchuku, tobi ekota kota, ekota kota, atouché nene, vous comprendre? Wana c'est tous ces pays ici-bas. Ah ouais, vraiment, merci beaucoup. Moi, dédicace kana ndinga mketo kabwa. Ouais, dédicace nazo pesa na venanga Pierrot Sumbu poto na poto. Odine Mazaka Mwasinzambe CPI Spark Automatique Connexion ya papa le Milungi na bosanité na pesimbo tatro na venangaye adeba silu na pesimbo na trezeke kadiam pemba na les amis les mois sabord donc na pesimbo na Chicha Baide na pesimbo na tous des champions à Bel Air na Katia Lubumbashi champion Munduki champion Chingoma champion Zambrota. Donc na ba champion na bisope ya maître ya Ketakin na pesi trop na maître patron maître Ninda Sikatenda ba champion tout na pesi bangombo te ba champion Bel Air bana Katanga bana Mbujimai wa balengele pourquoi pas Chala Kantera Satana kai mwineo Diabu Lukai Dinaidi. Donc na bosanité Eder Mbemba Full Boss Papi Kalubi. Donc na pesi mbota trop na ba patron nga o ba bazali pena na bosanité les boss nanga yo Christine na bosanité Christine Ngali les venanga très équé na bosanité tout le monde. Merci beaucoup, merci Peter Mbedi, merci à Baton surtout Balandi Bisso du début jusqu'à la fin. Tout coup t'as mis que les alliés koya ba répétition bandi donc il faudra anatika. Bye bye. Merci. Bonjour, nous sommes la team Lady Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.